Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Quand on a babi que moi ça souffre quand yo comme même yo beta tout que mbala balinga na $7,000. Moi si une fois tindele ka $200 oh ko ça peut me tindele bon côté moi ça $50 en fouté bana minerval $50 kolobate avant que tu fani azaki na moi c'est oyo déjà abala alinga pe abotisa. Mais tu as peut-être pour maman dans les réseaux sociaux. Il y a des artistes qui ont le babi bon. Mais na kaya fani et peut-être pour fani à monter à TV, à monter à tête. Pour soulever les caméras, peut-être bébé na pété na moi si na. Mais oui. Pour tout cas ça ni. Peut-être maman appelle au sambo ya maman Monique ezara na mutu na edie. Mobali pe chose grave mobali est-ce ça moi c'était comme maman Monique wana chose grave. Mais ça le coûte. C'est mobali est-ce quoi yebi ça peut le passé parce que mutu est passé na. Mais ce qu'il faut comprendre que les gens ont libala na ba honorer ba PC mais puisque l'aime so le cas plus pur que maman Monique. Pourquoi bala oui bo betango to le kana comme mari mbali na honorer nga mais la réalité ça kati yo yebi ngote. Pour le bala me da vérité mo la zaki na moi ce moment ba na pourquoi bon me la vérité. Mais tout le baka le passé finalement na mutu bo nazaka na mutu bo c'est ça na. Moi si o boti bana. C'est ça. O bozu temps on vanda o yo déviage. Jamais au kozanga obeta liso na ba tu nyonso o ba ina sima na kosi diego. So qui lelo bana bazo da cité so na fani c'est qu'il y a quelque chose des ba ko protéger kaka papa na bango c'est sa femme sa maman na bango oui to pe na maman Monique zaka libaku peut-être ya bo jeunesse pe ezaki na ka pont moko boisiko to lo bande tseni bo to lo ba on pas bosser des ka pont ti so simba ki te kasi est-ce que ya fani de simbi et quoi quelque chose ko simba pe et ko simba na ngope fivette et ko simba babi linga mbala ko fela mo so message ko divorce c'était l'école batina basi ba kima mais parabole te ba kolo ba yemba kutu ba yemba ba yebi pourquoi parce que bato za sko sincère mais na za non ko na répertoire na vie boyo ce qu'on appelle la porte te na bangote na linga bonde le baza guna za shwana yo so ça pour ça que poto que lomo kilo ba ke fedio bio kanga mobile na poto o kanga na kise nga boto na ba dikati yebisanga to mbala poto ya kabala kai na ba poto to ngabala ko kanga na kise eza kisi te maintenant lo ba o te ça te oza fivete oyebani lelo te ozo comprendre nga mais ça pas aventurier bon kena na ngaka azama sumso me na poto na mona kena sanga ni escrote abalinga na komina kama kesa manger na komina bandali mususu aza aventurier na consulter azama bala poto escrote FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka loki na yo tuno sa nini o eza chance de transfert ndina piembo onyeso de nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamu, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe bipai na bipai yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba dans la ville de Kolwezi. Une famille stable pour une nation très stable. Nous avons besoin de vous, femmes, jeunes filles, jeunes sœurs, enfants, papa. Biso ba mama nyonso pe tokozala ngana kozala. Bama mulwayi muchibiru chinene chichenze ka ku shobeze mulo 19. Ba mama yangu na badada yangu na bailika mie bote mkuye le 19 mars kwa ya hii mwaka hii ku shobeze ni bitakatifu. Maombi kwa kwa majamaa yetu. Le 19 mars, biso nyonso ba jeune to bengami na showbiz. Tokumisa Nzambe elongo na mama pasteur Myriam. Nous serons là, enfin, de prier ensemble avec vous. Car ensemble, c'est mieux. Muchibilu achi chichibikaba mamu bonso basangante temu vile province ya Kinshasa bwani nulo muchibilu achi bwatu mwana makuto ampanda kumuji mama pasteur mulongo. Majama inasumbua na shambulia shetani. Mpie bengi sana mkuye le 19 mars ya 2023 tutaomba sana na nini. Mungu awabariki sana.
Bonjour, bonsoir Nabiso ya Congo Liziba TV. Merci na abonné tout ya chaîne Nabiso Congo Liziba TV. Puis na émission Nabiso ba vérité au Botala Nabiso partout dans le monde entier. Aussi que à mon patron, à mon boss, à mon sponsor Nabiso o ya FBT Misalande o ya Papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo. Sans oublier aussi nakati ya Fikipo peut dans un moko anniversaire ya leki ya biso Lucas Fikipo, joyeux anniversaire à toi et puis birthday to you. Lelo mukorona yo toujours Lucas Fikipo. Sans oublier aussi à maman Aline Misha Moté, ma papa Misha na pesho mbote aussi que à Serge Tata Kibokolo na pesho mbote bato tout bolinga Kevin bana leke chunga pena linga binotro si ya Molex Aigle Noir remonté ma Belinda Kim na pesho mbote bozala wana parce que toko sala toujours musala Congo Liziba TV partout dans le monde Congo Liziba TV toza awa Congo Liziba TV toko sala toujours musala Congo Liziba TV toujours qu'on peut ça sens ya likapo tozali koluka leo toko sala un peu analyse affaire mabala o ekomi kolelo surtout na ba célébrité comme on dit ba star batari batu ya TV batu ba mona na beleli lelo soki mutu abali ekomi ba problème lelo so mutu abali ekomi ba problème c'est-à-dire que jamais artiste à la musicien à la comédien soki abali ele kaka inaperçu toujours ba teto meka peu ko décortiquer makambango a na kati ya Congo Liziba TV pe ko sur la plus et je vois Chika Lukao depuis la France na pession mbote aussi que à LK Lionel et Kambi na pession mbote aussi que na Bruxelles on to tamboli to kotiti na Belgique to moni maleli masangwa fois bisika zali à tout aussi à Dr Fiston Kambi rêve à famille babisoko tanga raté zara faute na bisote docteur tanga yona le comment est docteur biso to tanga ki to suki ne siki to suki to komi ça to zali mais docteur rêve à tout ya famille docteur Fiston Kambi ah mon essuie ah mais la javel na poison yem takoyeba tozani awa Fivette Mayamba maman Gucci toujours en forme elle est là. Elle est toujours en plateforme, elle est toujours en sens de vie là. Elle est toujours comme d'hab, comme Dieu. Ça a été divine. C'est bon comme divine comme on dit. Ça va? Ça va. Comment t'as été ta journée? Ta journée ça passe nanani nanana. Ça va. Le soleil le matin. Les matins aujourd'hui le soleil c'est trop fort. Très fort, hein? Très fort, trop fort. Voilà, aujourd'hui, toujours quoi analyser, moi, Mambépélé, tout quoi analyser affaire, mariage, affaire surtout biso bateau et à célébrité, pas célèbre, pas célébrité. Célébrité, biso bateau, batala, biso bateau, biso. Le ce qui te balise à l'artiste et comédien à la musicien, il faut pas problème, il faut ma cambria. Il faut que des ombali nanga moi nanga les passer nanga je sais pas to bien un peu qu'on analyser avant to banana ko lo banini message ni ko pesa nano surtout na baka ezo comme la biso na kati ya monde na biso ya visibilité quoi du comment na monde na comme ka mingi alors les bat babanda de makangu fiançailles mamnyos tout c'est pas comme alibala tout le monde a ba réaction on tes arrêté mais ce cas comme ka likambo libala ora mabi pendo bimi Mantanga bimi okuna lobi azaki mobala bato asalaki boy azongisaki mais na basi pena na mona raté ke babsa babeta li passa moi si kazaki moi sa mutu boy ke ko bala mutu boy ezaka ke mobala mutu boy ke bota moi si na e ba uta na pasi basala boy ikama on comprendre ngote comment bon poigne et comment les kelanga donc et comment non ne sengote en fait au moins que mbato ba na famille sous ba mesana ba biloko ti beke moi na biso azumo bali abali aye ba na famille ba pesi biloko mo surtout kaka bo makambo bandi so ba finga robi te ba finga suki so ba finga suki te ba finga mobali o mo sitala mobali na ekuna zaki na mo sitala mo songa wana bim ele ka dejo to mo ka ba miniature mo sakala e bimi o azaki mobali ya mutu boye te tala mo sina e boye tala bo ne ba tin sala ba sala ngopo ele kela anga mon copé. Voilà, merci. Donc, je vois aussi que Dani Senda, comme là, il va y tourner et pas naïe salabia. Je vois tout bolingara biso, botala émission biso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Faites Mayamba le comme na kaya de biso auto s'attendre te que dossier au pico et parce que ça n'est pas trop namilé en gros pesa
pas trop na makambo ya ndeko na biso papa Freddy o aza mobali ya actrice na biso Fanny Masodi o lelo tebeka Fanny nda balani boy ça veut dire que mabe ko yate likambo ko yate to mi kampe ko analyser ko sulano li solo yango ya Fanny Masodi o ndo yokili dossier yango to sulana parce que papa Freddy za na poto mazara aussi pe na bana je pense misato o bazana kisasa avant d'arana bango o bazara awa pe bana ngo ba yebani bien na Fanny et pe toyoki que mobali na moi c'est basala déjà plus de 10 ans bazala les sous-souté en couple mais après mariage to mo na makambo yo bima ça compter les sous-soumeto yebaki déjà Fanny azaki ko poser mobali avant mariage postara mobali na ye nazo bala prédot toyoka ne so meto mona ebimate kaka tango ba ko sala civil neto mi makambo e ko bima e ke ezoni to mi kempe ko analyser comme ya Fanny Masodi ngala naka pa mam national nda pesa explication que pas Freddy pour la émission tellement topo ya ebinyon so ça va mamunyo so pena beta ba histoire na zo pena temps ya la mam national et propre d'ici ninga pesa que pas Freddy alingaka mamonique Monique, elle a 18 ans. Elle a 18 ans et pas Freddy en a 25 ans. Pas Freddy me dévierge. Monique, on a bête histoire de babanda na pasi, de bazala, de basouffra, de mon bala moi il fallait payer $500, après ça 200. Papa la banque avant kufa, comment il ça moi si que il ça Freddy a ko bala yo. Donc il y a bon on a yote nazo kufa boy. De basouffra na mon bal na e ba nyoko mati mbala yo zo musala. Na Brazzaville pas Claudia Sassou là ça ba démarche ba mobile belé na relater maintenant histoire na bango de ba soufa pe na nga beti histoire na bango que aza moi sinayo bazala timbala bikinga na kende poto na ke poto donc na ke luka ndeka kezala ka comprendre donc ma yeninga na pamba te mbali ba pe na lokuta et puis que mbali belé ba na poto na ba décevoir bas na bango pour batia espoir biso bas to za pe na ba esprit mususu ka mobile nanga ke voyage mais nga na ndimi na vanda bon na zeta pendant 15 ans to 12 ans mais kuna mobile da sa bala bota oh pour ça raison na luka mukanda poto za mboka ba réalité oyebi ndenge zalaka boy pour ça on dit histoire peu bien l'aime souvent peu moi ça c'est pas Freddy ma bête et ça voyage me séparer bango pour babi l'air une herbe mais manani mam national so babi ke moi so bino za moi no balate mais grand frère ya mobala yaka ko ba peso kene ko ko za moi na biso to kindi na moi so balate boyozo endeni on comprend et na ba famille mususu da so mutaki déjà poto biso moi mon ngwa comme dalo kwa neti taza leki comme le kwa yaya ozomona te kene ba no pesa conseil comment pour so na lobi peut-être Freddy Boyete a ko isolenga a kabelanga li soute a no benga li soute a no lobisanga soute au monde et na babilo comme susu biso to lo baka parce que to yebite mutu mo peut que fanyo ngalo ba vérité alors ya te kalo ba vérité kazaki mo bala batu ba bazala ka bani alors nga défendre pour na parce que azana besoin mobile so ko mabiso poto fani da ba pe na mobile na ba besoin mobile na pasteur avant comme na ton Freddy wa azai pe na mobile na pas lingaki on comprendre réalité vérité ezaka entre bango to pe saka conseil ba na biso basi que liba les gens ont fait bonté il va les faire monter en plus na ka moi ngane na za bono linga na mbala bala nga musika te so lingi nga fo ya okita pena c'est les liés la lien c'est la lié oui la lien mais sika et sika la lié oui la lien c'est la lien oui na lien ti net na lien trop ba mami na ki la lien oui la lien kiti c'est la lien oui okiti pena c'est la lien oyi ke ngane na za boye na yo bala mwasi nanga na bandi na prédot na pesi farti que au moins que babi que moi ça souffre kanyo comme même yo beta to que mbala balinga na $7,000 moi c'est une fois tindele ka $200 oh ko ça peut me tindele bon côté moi ça $50 en fouté bana minerval $50 ko lo baté bablo mo ya bongo le besoin pas moi ça va vendre na plateau c'est justifié pour moi que ma monsieur dans 4 6 ma paye minene oui bomba mi on comprendre mi ba les hommes sont des menteurs on dit comme ça non si les mensonges oui. Les hommes sont des mensonges. Les mensonges. Pas les menteurs. Non, les mensonges. Bazaba le kuta. Les mensonges. Les mensonges. Les hommes sont des mensonges. Les mensonges. Et donc baba to bazaba le kuta munoko ya mabe balbazom. Donc azana ko ya pena boyeko akosi likambu moko boye pena yo lobi oui. Mobana mamba lo ba pena oya zayanga. Bolinga mibali ba ko bala bino soka lingi wa futi biye aye bokenda ba commune bino mon côté bo ata ba alliance na ba ndeko côté oh atende ko mobali na mabana za ka kala
lelo comme mobali no fois ya lingo futa billet aya na famille botuka wela mabala mais sikoyo lelo fivete il y a aussi des problèmes, il y a aussi des mamans qui bébélisa na réalité peut-être mobali musala peut-être moi apêchement lelo peut-être qui soit disons ndé toujours analyser parce que toujours loba toujours fingate toujours crécher mais toujours ça la analyse na biso za peut-être qui selon suba smali suzo que toi disant papa nani akenda potoana après avant que tu fani azaki na moi c'est oyo déjà abala alinga pe abotisa mais tu yoka peut-être pour maman dans les réseaux sociaux yango za artiste était yango le babi bongo mais na kaya fani eye peut-être pour fani za mutu ya TV aza mutu ya tata pour soulever kamoro bi peut-être ba beba na pété na mwasi na ye pour to ka sa nini ekaboli bango peut-être maman appelle au sambo ya maman Monique ezaka na mutu na Diego un jour mobile nga ozongi na ngo mobile so ba boya ni seke nga pe assurance za bana ba koli mais les choses données les choses graves bana wana baza déjà ba comment ko sakana kosangana pe na ndeko na biso fani ils ont problème ten c'est dire il a ça que mbana ba compagnie bi que maman na bango na papa na biso relation za la on a biso de tozoloba eza facilité non na lobby eza baba mibali baba mibali on comprendre ouais lekela bango to yebite po ngala na ki mamuninga ngoloba te alobi ke banana ba yeba kikake bazo ke ko fêter anniversaire papa bango kandeza ka ba solola basuka bo mo sa papa bango baba msubana bedikation basani babenga na mamango basa réactionner basufe kata papa bango basali eleki tala mwana moko te olinga pasa mama na ye comprendre yo kana biso leke chuto ça makamoza normal biso so beto kena makanga mama papa biso mama biso pa bimana papa biso pa za na mwasi mama biso za me ba mako pa likangwa mama okenda ape pa likanga papa okenda ape kabeli ombongo oyepo bombi isala nango ça arrive. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça fait déjà plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a confirmé dans le bino qu'ils a 10 ans? Ils ont 10 ans. Parce que Bana déjà bakoli bazaki miki. Bana bazu bakoli, papa na baby que papa na maman les a dit bazalaka té. C'est-à-dire que baso la déjà na mana bakuna papa na bango. Les toutes ces relations ezala qui té. C'est là. Ce qui relation aza mo sne ya liboso. On comprendre. Aza mo sne ya liboso. Mobala ko boya na oui. Que na lingi na ngali susu té na ba relation. Pour ba ça balle so 3 fois. Vous comprenez? A balle sur troisième fois il bat la balle non? A balle déjà pour a balle déjà bota qui ndé na mosna poto. Mais moi so yo balle c'est Fanny Masodi. Est-ce que deuxième femme na yo ya balle siko ya balle na siko. O balle siko. Vous comprenez? Parce que ba na mosi na poani. On a des analystes, non? Oui, des bantous. Des bantous, non? Si. On dit, non? Oui. Tout ce qui est, tout ça, normal. Oui. Baboya pourquoi? Babala ni baboti. Lem ça ebisa mo sni ana kuna ke na boti pona luka mukanda. Tout tika ko za barrière pensée. Tous ça les années tous penser que a ebisa ki bo ça parce que bolingo fivet. Yeba ngo lelo to za no boye. Papa ya Kevin. Bobo papa bosona Kevin o balaka. Kevin boya na bozala souté. Lelo ce que moi na zoyi au moins na baboti ça mo so peut-être ay ko kuta na Kevin bokuta ene. Est-ce que boya moi na aboye pour ça maman ya Kevin. Non. Moi ça papa moi la maman ya Kevin parce que ma papa présenté à la qui c'est ça. On sait que si déjà papa na maman et Sili. Ngana opesa Fanny azana ye mutu alingi mobali na ye. Ngana opesa forte. En plus yeba sous fivette. Mobali peut chose grave mobali est-ce que moi c'était comme maman Monique wana chose grave. Mais ça le coûte. C'est mobali est-ce que yebisa peut le passé parce que mutu le passé na. Mais ce qu'il faut comprendre que les gens ont libala na ba honorer ba PC mais puisque l'aime so le cas plus pur que maman Monique. Pourquoi bala oui bo betango to le kana comme mari mbali na honorer nga mais la réalité ça kati yo yebi ngote. Pour le bala mo da vérité mo la zaki na moi ce moment ba na pourquoi bo me la vérité. Pour moi soit lingi moi si on a transparence avec yo en lo ba nyo tout ça rien. On va les passer sto bete la ba ba vite tanga ba comme na bangote. Mais to lo ba ka les passer finalement na mutu bo na zaka na mutu bo c'est ça na vie. Moi si o bo ti bana. C'est ça. O bo 8 ans on vanda o yo devient jamais au kozanga obeta liso na pas tu nyonso o ba ina sima na kosi diego so ki lelo bana bazo da cité so na fani c'est qu'il y a quelque chose des ba ko protéger kaka papa na bango c'est sa femme sa maman na bango oui yebi lelo five so ki moi so ki bana ba boy papa na to lingete bon c'est papa bon pas lingi maman na bango mon mémoire ya bana bazala ki c'est dire que biso to yebi que likango papa maman comment ka leska po ba to botaka na papa botaka na papa mais mi bali ba ko mabongo ela mo bali mususu na lobi Fanny Masudi as artiste et comédien as star ayebani azu mobali
na ye rêve ya mwasi nyonso ezalaka libala leke chu nga akovanda na miso na boye na vie va peut-être na ibodo va peut-être na dani mais so namoni ka mobali moko ye pembeni na nga so mobali moko ka pembeni na nga na kombo libala ke na obala yo nalingi nazwa yo natyo na ndaku okoma mama bana na bosana ibodo po apesanga promesse ya libala te soki nazalaki na mutu moko na nsima na ngai wana aza wana avanda wana alobaka na nga io te mpona libala mais namoni mutu moko ye lelo olobi ayebisanga ke nazobala oyo yaya mpona kombo ya libala na babosana nyonso na olanda libala naloba no vérité yoka eza te nde ozopense eya motema lelo bato miso mpe na bavi na biso bakaka bapont ya ba vie na biso peut-être mibali bakuta pe na fani baza pe mibali oyo bakoka papa saka na yepe makambo na te non yo ka esi mibali beli baza pe na fani baza na mbongo ba proposer libala te parce que babala yepete est-ce que fani ça va mbongo ça dimanche pas kinde poto je pense pas na yebite pour faire kuta ni na ba Turquie na côté na ça ramener ezokende parce que le fani ici 4 000 ba likambo libala so likambo poto na zo parce que ba comment ça dit que biso ba ta TV tout ça libala poto pour intérêt mais ba libala si ça problème te soy le comme la tanga le parce que soki peut na robo ya pété mais na rolinga pe na santi mibala poto ebele baza ba aventure na basi na mibali ba baza basi to daka basi ya motema minene non basi ba bato bazaka basi to bato bebele les artistes na biso ba basi ya poto ba bala bango ba boya na pe ba pompe mais artiste bele ba kena poto na bakisi na ba basa to bakisi ye bango te wana ba leso non ebele ba mema basi mibali ya bango na ba poto ba kanga ba garçon na bakanga ba fille na ebele na bakisi batanga ba na banda wanganga black te là comme sur le terrain a sutuki a comme ndeni ni mamba solo yo ebele ko be indela ba na ba poto ba vanda ba kundama tu vois qui Césali qui César ba des sortes ya bonzambe na spiritualité pe ya bo satan ezali qui si amutu mususu ba osala marmne po marmne esi mezala ka bien na vie ya que tu mi bali ba de se voir basi trop mibali bazo sala mabe pe na kili ba olinga na ba boya na pe eza problème te na kili ba bolingo pe zo sa mezo boya mibali baza tala lega tu mibali baza na lokuta mo bala kotika mwasi ne ya pasi likolo intérêt mo boy amoni ke yete na ba souffrance na landa kuna na yebi kaza mwasi na yebi ne na kobomza mais na za na ko na répertoire no na vibe aussi ko za mbela poto te ozana bangote na linga bonde le baza kuna eza shona yo bosa ko za poto parce que poto ke lomo kilo ba ke fedio yo kanga mobali na poto okanga na kisi nga bota na badikati yebisanga tombo bala poto ya kabala kai bala poto tonga bala ko kanga na kisi eza kisi te mais na lo ba te ça te ozaka fivete oyebani lelo te ozo comprendre nga mais ça pas aventurier bon kena na nga aza mo sinto me na poto na mona kena sanga ni escroc abalinga na commune kama kesa manger na commune bandali mususu aza aventurier na consulter za mbala poto za escroc yo ça divorce to kesa manger na ça na bonga na ko bomba c'est un lo mo obet be compression ya ka se boli e compression ni ba ko ko za te zanga ka te bino zaka peti ya yote yango na lobe za distance lo ko za yote mais là on ça divorce te faut ka bona na muto balit yo za mwana yolo abatakala motiki kala moke bana na bandalo kimi oso lande ni ba papa Fredi atikala ko bala maman te peut-être zalaka net auto yoki ça déjà symbole ya dali bala c'est normal on va botsaka mo sa batu opesa ka ba nini to futa ka ba sikre ko pesa ka bibali jo na côté li papa wana te lelo parce que fana za na bolingo na ye lelo nazolo ba to komi mile makasi biso da TV pona mabala oyo parce que batu peto bazo ozaka biso photo ye baba sola na biso vrai parce que bazo le pour se que ça bien bazo bomba makamna ba le passer la bazo ye ba ngote te ba après mariage tu vois le passer muso pe na vie ba lo ba nyonso pe te comment bangi ça famille on comprendre des ridicule na ba famille pour papa mande baba wa kama na biso te le 26 ba bloka boza ridicule na ba famille même na entourage attends ba lo lelo ye ba le passer normalement auto tika pour bossa na ba obimisela yo yanga ba obimisa te ba obimisa nde ya ye tina yo o ba la fi wana internet toi confie utabani ça dit que les passer ne sera surtout ngana comment onika moi c'est maman wala pédé boy ça dit que tika mais jamais le tu bala moi ça que tu me go bibangele tu ko singa leo mbongo abaka bala nga eko bimaka ko ebite amine proche za ngani ona bimaka na ye o ebite asala ka botsa fwa jara asala ka bakitala ya ba makamna biso oyo ba kolobaka kaka samuta ko bala zumuta ya TV ah yo asi linda na ba bala na kakol tama bimaka kakol yo bala data bona nini pour la fille moi mona ndako linda moni ta parua linda parce que le kola mo bala linga moi c'est ba munyo ba o bala bana il est passé oye ba pele lelo ke lelo
peut-être le passé à papa Frédéric Rose appelé mon qui peut-être Fanny m'a des belé ou ya mabe peut-être aussi lui siko papa n'a pas encore supporter Fanité yo gati ti bani bongo papa et moi biso baso za to kenda mbala moko na bolingo pour te bike mobali muta bala ngata na vi muta yeba mobala yeba moi ça bala même moi ça yeba mbala bala te biso to luka yo yango mo na vi so mo ta zimbonga pesi mobali na bala et pesara te parce que abala na consentement na été oza moi c'est rêve na été et bon ngapena mobali ye moka vanda bitene na boy na bala pena riso ba la lumière du monde et on pesa mbona famille ne ba riso Obama na bala riso Obama pour na sepe na riso Obama za mos na mama bana nanga asala ngona fontaine na motema mais riso Obama vandika boy et le retuna na moi $10,000 na mo ko vanda boy na munna ko katin na pesa ka diego bala ngako et ça ni nezala nango bilo mosubo ye bakaka ba bimission pe ka Fanny est-ce que maman ton pa mobile na botara na peut-être que bimisa mambaloba makambo ele pas botara na start ah le quoi Fanny za star parce que est-ce que détruire pe au moins peut-être maman zo penser ka mobile nanga azaka yanga mais bana bika wana ka papa biso ça besoin vérité dans bolingo transparence ça mbali wana ce qu'on fait ça conseil mais na ka ya Fanny et ça na ka bolingo pe c'est ça la mabonga grand frère nangai et oncle nanga alobaka na vie na ye na yebi ke so tele émission so ke yinda ze betalinga te alobaka na vie na ye ngai ne na zabwe na kobotaka mwana na mama ti papa kobota mwana na mama te na bota mo atika mwana na kin akyo poto akyo bala réalité kutana nango na poto ngana yo to yebi te tanga bali pe ayo abota sali pe foyer ne pe asali ne pe kumalo on so lobana pe e bo sali pivet na ko ke fait je vais pas te laisser na kuluka vie boye oyebe boye okoka pe basama yo kasi mama moniki balinga na simate dizana sa kanga makolo ezala mibali mususu pe asali bongo mais tellement bike wana mosi na ngana la kaka ye matérialité libanda na mibale mais na kotika mama bana na ngate na zui mosi na ngana ye na ye contact oh distance et contact à fivette lekechu yana kola lekechu distance zela distance ko linga yo na tiki na keza différent na distance to linga na téléphone to so musika pe différent na to mona te na raposa au mona yo na ya mais so na tiki déjà oh ta mibali bokanga si bokanga mitema je sinaibi ba to so vanda ba futa pe bango moi ça ne se mandela vanda comme pour nous dire super futa bango kasit nesi ngane na boy na patiente na mabolo futa bango parce que réalité za ndenge nini yo kasi moi ça mandela bakanga ne so mandela donc on est na prison te c'est normal fivette nesi yo sanga que oh non nesi pas attaque continue mama pasteur on bela na prison to ka pika zemi ko ta pika na nini na prison kuna c'est normal bazo monana ke wana bazaki pembeni ya uta bien avec papa yo comprendre que moi mon code mais bazali à de se voir moi si na été ozomona ke dans le balance que libala moi Fanny Masudi a bala ne pas lingi libala lingi mobali moi te so revenir za ko maman sa ndaku azala moi sa libala ezani na minute nga na pesa na ngai torte parce que aza pe azo souffrir pour na motema to senga ke mibali boza na vérité tala le gachu le lingi ba sala otiko sa pe muninga te na vie biso to bala poto za les raise na bali libala nga pona za la raise na ke bali libala nga pona ba problème te kana pe na libala même pe ka likamuka we bandi da makamba minyati bandi kitsa dalo ko muna dignita mu yeba pe na ba vie na biso biso to kutana nango za pe ba blingo biso to s'attendre te ke na vie to kutana pe na bango so pe mayena mama moniki za li baku peut-être ya bo jeunesse pe ezaki na ka pont moko boisiko to lo bande tsini bo to lo ba même pas boss na pe ka pont ti so esimba kitekasi est-ce que ya Fanny Ndesimbi et quoi quelque chose ko simba pe et ko simba nango pe fivette et ko simba babi linga mbala kufela moso mesana ko divorce c'était likolo batina basi bakima on a parabole te za bakolo ba yemba kutu ba yemba ba yebi pourquoi parce que ba yemba ko ba be ko moso na lobi na yo luka linga mobali wa lukela mo linga ba parabole no bateza ba kulutu ba yemba ba luka linga mobali wa kufela moso mais mesana ko divorce likolo batina basi bakima le mariage c'est synonyme ya rozala heureuse te na libala o soit ke ngande ba poninga na danger non vraiment linga ko bala parce que ba mo ke ngape na bala mais yeba ngo sikolelo pa Freddy Teruba la Fanny Masoyebe qui comme aboué soka banga raté peut-être soka ngai avec Freddy soka bien dans une relation quelconque je pense pas nga pour ben basina mona mo la Kevin ani mo na fils d'abimati asinya liko nango bazana nani eh sika basina tout siko liko nango olangi wana azana nani mais c'est pas un problème azaka na asko langi yango nzamba ta motema na kati atango libanda ti le cœur de l'homme mutaye bien ozaka ngana ko lingana bala ba ex bébé ma papa moi nga samoni esi matena suti yo wela nga buzo ba libala parce que pas les amis peut-être suka kina ya suti na ngane na za boye ko na sabi vérité que na vandi fait mama na vanja na zimo bali mo ya balinga pona alliance na mo ke bandi mata kita na malembe na benda nzoto nanga pona valeur nanga ndeti nga na ville lo nga so konane batuté o sa mabe o sa malamu o sa te po
peut-être ma bio zo monela peut-être yo momi tala pipa na omoko nga mu parcours na ngetika ele kandeni vie na ngele kandeni ya ka mbele na ba vie réelle makambeze belé fivete ya na ba se belé lelo ba beba mitu diko ba déception mobala va na ndako bonga na ibidam ke mo sa va na ndako abi ke mbali na ki fête mais fête mbala ke ya anniversaire mbali ndeke bala mais moi na ndako na ibe belé moi c'est ndako ayebite mobali akati suki asa bomisa veste kuna asa sali boy asuka ba benge yo yebite mobali no bala kuna yo mona mama ba fie belé ba kutana banda mabala maza kata ndako leketu mi dala ene ba réalité musu toti ka kolba mo atiki moi c'est ndako na mwana laisse pas me sali belé joueur moi sala ngwati joueur mo ka sala ngo jogo moi sala ngwati la pe mabe moi ça sutuka kaka boye mobali no ke obala kuna joueur ana sila mabe tu vas bien nzela zo tambola pe ki yango na lobi ke mobali ninga boso ko sama bi atala sima le wana mukila kana mukila lelo le so li mutu na yo je pense pas que mutako salo mabe c'est que ba erreur mort de poussage tout ça la ka mabe bon pour changer ba comportement ba zolo ba wana to pas dire erreur ezalaka donc on est nga mutu te erreur ezalaka mobali so abasa likambo selon volonté na ye décision na ye atala na ye te ke moi so monela nga pasi ataka te uti musika te ba bossa na nyoso facilement mobali aza mutu a bossa na likambo na facilement biso basi to kumba na bolingo parce que na lingi mutu na nga pe ko yolo bolingo lokuta ayolo pene ke na lingi alors so pene ke oui parce que biso basi to aboy mon asko banane fanya zo bien mes enfants bana bezo bana mobali ne tes enfants moi bana ba wana nani moi si ya papa na biso on ne va vendre ensemble la comprendre réalité des ala la musique té bolingo musique de la chérie tu me manques tu sais que j'ai pas non non pas commenter baza faut baza la peine faut supporter chérie tu sais que moi je dors pas bien mon amour tu me manques j'ai envie de te recevoir et je suis tu me trop je suis pas capable la langue c'est pas français non. On dit comment français belge ou français flambeau? Flamboyant. Flamboyant. C'est pas intéressant. C'est pas besoin intéressant, Fivette. Je parle pas bien. Dis le français belge me le bas. Tu sais quoi? Tu veux quoi? On fait ça, c'est ça, voilà. Nanani nanana. C'est Dobé, tu quoi? Dobé, c'est ça. Voilà, merci. Il y a aussi qui il y a tout bolinga les ketchunga pe linga binotro le 30 juin na kati ya Chine communauté mobimba ya ba chinois na kati ya Chine wana ngwazu de zoyinda penza bi suka likambo événement ya 30 juin indépendance dans la Chine indépendance wana ko za somo tozoyana na Chine wana sombele suka likambo ngai Fivette Jérémy Mimika Bongo eza somo na Chine le 30 juin troya d'aller partir le 20 wana tozana kati ya Chine eza ba ngwazu abi Dani Chando Dani Chando si Anthony Muzuko zonga da Chine toka na potongo na Kisasa c'est ça mais conseil kaka to pesika surtout abi Rose Kina c'est Kina c'est ça ouais bino to lingaka lekechu ngape lingaka bino tozala sincère surtout baka comme la biso ba surtout na ba artiste na biso ça dit que vérité zakaka na muto azo proposer ko cha azo poser le bala au salon makambo pe mi bala ngo ba ko bala déjà ba femme publique ba ya ba déjà que mabe ya nango déjà yo aussi pe mi bali mso ça pe ba faute ba erreur mais super bas zo stressé ba on a ba foyer ko ebitinga na ute poto na mona poto mais na ko lo ma musu te parce que ils ont ko ba cuisine ozo bomisa ba ku biloko musu to ko bimisa yango te to bomba yango parce que na vie ba vie de couple to zanga na mona kaka zambi na nga ba tukuna ba fanda bien nzoka ngapi na za makambo oyo zo komela nga na mutu na zo ebate donc on a les tu es à la bien à un village pas dans mes pètes bazo sroquer ba mbongo pète bazo lianga ba mbongo on a les tu on a village pas des marché vous savez ba éviter que difficulté pèse dans quatre village pas ça qui na vite ça ba difficulté mutu na oye mais 2020 tout ça ba mission mo côté balbar palvar non to condamner surtout ba o ba bomba ba secret na ba mibali na ba on a basi na bango aussi si notre démarche na yote oui maman ko bala ti papa na mon ayeba ki ma Monique ça la vie na peut-être na kona le bité so da on bala bali bon ce qui olinga ka timba la kosa ko na papa Freddy asali mabe mais ce qui réellement ba boye ba ka ki bo sila na bino maman Monique o kanga maman na komi za jeune bazal lekeleke boy avant da peut-être to ebité na bi vali passer moi perdre na moi muso abote na sima papa na ne na zo mona bana pe ki to ko bana papa Freddy balusu tani baza bana baza lusu bana wana tasiko fanya zina mbala pembe éclairage fa fedi poko kai yebela mobala mo akobuma wali baza somo saka na fali masudi
C'est ça bon tout tika ba ministre. La préférence à mon Zimba qui manga ngabo la mama libati pour no balati. Na sa vie na femme indépendante. Pour mibali bate belé bazo croquer bat monter ba comme na ba tension, to comme na ba estomac. Donc bat ba comme ba lesbienne ko ba choc, mon belé mibali baza na ba choc ba pesa ka bat na mutu. Ce qui doit comme lesbienne to pédé pour na choc ba kosi. Ça vie na bango. Tes ça vie ba salaka. Lokuta. Qui monsieur ezali mutu na vie ben ko ta choc gabi na olinga. Jamais. Comme na 43 basa. Yoka fivet mayama. Et loko ezaya yoti na mutu. Na tika li monzemba libela pe na osala eloko. C'est que zaki aye, zaida o eloko senga ya sala bongo. Kaza jo bala no nyoka mo matama to ebe na mo na so bala ko souffrir mo. Na souffrir ni nango. Ngane 42. Oko nyoka. Kasila tunyo. Donc eloko ezaya yo pa mama okito mata. O pensa ka dote baboyanga yona ko sala bo. Aza ko sa ngwa kulisi. Guwa ne zonga e papa mama. Lokuta. Déception leki. L'autre comprendre zela. L'autre comprendre ka bato ba okolo ba pede ba les ba sa ngimukolo bata ki cité lokuta ba mito wana bo mwana. Ozokola. Karine nanga. Kayo comme le lesbienne. Ya. Eza ngolo kuta. Ona boba nanga boyenga ya kosala na komo tuta mninga na mwase okose. Oza osana no deja ngo. Ona uta ndinga ngo ninga mobala okose osana ngo. Ona mona penesko ka bat na bolingo leketu. Ndeti nga na vie nanga. Eloko na boya vie na relation au stressinga. Ko stressinga ko simba te na vie. Abiso yo kutanga na baninga na ngana famille na nga batu na ngai. Oyo mwasa to za ba million na yo soko zo simba te okende. Il faut comprendre nga faut comprendre des lignes nga sambela la ngai cadre nga zana nga bien nga pena lingo ko sati nga tuna lingi mwasi banana bana ko sala vie na ngai ko linga basi. Banana vie na mwasi na tika boya ngate. Yo kam to boya. Ngai na tuna limi na ko sala dani bokene na mo isa boki na lembi. Nazaka dua attendre na biche tout son azu tout na attendre yo bébé c'est quoi parce que na chaka moi ça l'aise na bi moi c'est fa la takabelo na moi c'est fa sala na a tout ça ba million na ngana bi na oluka na encourager téléphone c'est bon temps senga nani bata poto Oscar mana tali fiki pour faire dans le téléphone et panzani mobile mtabamba kiango te yango mo ko le plan ko outil man ne vient pas seul. Ah, on a fait passe. Ni bala poto kasi bo songa five. Nga nyamba poto de basa poto pas grande dame. Pas grande dame quoi. Belle tati maman Versas balobi maman Versas ba maman Rini tante ma foi là ba ya nani Gisèle tati. Tati nani. Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris na pêché au mbote bisco zali ba batu misusu to lobaka vérité le lobo tiko pesa parce que fanya ko seka ako betango kara malika betela mutu est-ce que Fanny maîtrise toi ça va bien voilà tous à la bonne tous à la sincère nga vraiment mutu mtana ngungana na mukolo na ye baka artiste nyonso o ya kusbala ne kaka un homme public ou femme publique ba problème ko yela kaka yango to chaka Fanny Masudi courage ngana yebaka Fanny Masudi ko te ko bimana yango te loko ebimi soki ke papa na salaki ya bomblaki ba vérité nzamba likolo a témoin soki pe maman nani azu dossier na ko bimisa na internet pour émiler peut-être pas yo ça Fanny Masudi so passer parce que obi ko pa maman attends obona mobala to bala zo visionner via bozala nekaka abele muso soir kaka ni maman Monica yoki mais Fanny bi le passer na bangote ay bi parcours na bangote ay mbakam na bangote Fanny bala yo luka yo bala mais mobala so abela ke vérité te wana ya ndika mususu to tika ko sala ko condamner peut-être mingi Fanny ke kenda ki ezonga ki c'est pas bien eza faute na bino basa mibali obozo talibana ya mboka pour biso les sapinde ça la mabe c'est ça batika na bango Fanny Masudi avant ça la vie na c'est tout. Merci et message kaka par rapport que mais avant tout la photo tout na penzambe libala eza bavanda yango pour toute ta vie libala bavanda yango te pour dolingi lelo lobi okabwa no sali bozong si boto mona bango zo kende belé donc ceux là ba ceux les belle famille bundisi yote na monde de théâtre c'est les peut-être moi c'est mon sous mon était des actes au moins il y a plus que belle famille télémé bageti na dina kiti na l'état mais ça nini et simbité ozongi bo donc vero que atape pour nanga boke na bino ka ba poto bo sala mabala ngubuna gutena mobali no kuna
ke ba bitumba msu bo mona a ke no ka boge sala ngokuna mais nga pe conseil na pe surtout ka mbongo na famille bato ba bombi na bango ke no pe na ndenga système pour ko se protéger ko ke na conseil Dani nga pe na pe sanga bato conseil ba c'est-à-dire mabala oyo so ke relimo sa projet ke poto ça no ka coulisse so mbala linga lina pour réputation te bo sa bino coulisse bo bali na bino coulisse famille ka isili ko na commune ba mutamona bango pe te boké po so ba po sa mikanda lo fait ça va fait mka bo ça fait moi en coulisse mais ça sala ki na ça non problème te na ndenga système ka pona protéger pe pona bino pona protéger pe za babili ba les abilo mo za komba za babitumba mutu mota linga bonheur a mutu osomona muninga mo ke nga ba balinga te ba honorer nga te si afona na sous-estimer bango na dénigrer bango na déstabiliser couple na bango na bimisa bango bazoba mais so za mayele obiga shinga na ya nanga na koma nanga na kuna otikale to sa nini sima to koma na destination pour protéger ba pona bino le tout exemple Deborah Bouanga tango pa balaka bitumbe likolo ngaka na ndako bala ngote c'est-à-dire basi bato ba boya ka longa ba vina biso ba buluka ka ba moi si mo ta ko linga pe na yeke ya pe na mobile ba moni pasi Diane félicitations to biso princesse aboti moi si mam o benge komba bota tele lonza basuki aboti te Diane aboti dit que ekosila na ngote yo asi le soki boda bala ça le passé n'était azan le passé ma be kuto ke bala ka sala ka pe zako ba ça le problème de ko ya pour ça mise pe ndo bala ka so pe o meni papa na vidéo meni au funi à l'état mina yo bongo mona betaka ozo funi la ke pena l'état bala deux fois ata divorcé te de moni azabo nga ba preuve na t'es bon pour l'accepter nga ba preuve na tangible ça m'a c'est qui ça mutaki ma commune à gala akela commune à yolo bon ba mise pas bala pe ki sense aussi akimi bakimaka abi kaza marié légalement na zonga kuna te parce que sina dal na acte de mariage signé kuna tout na acte de réception si y a un acte de mariage acte de réception si acte de réception et ça bon aza nini acte de réception de l'état qu'est-ce qu'il y a un acte de mariage acte de mariage c'est signé un livre d'or qu'est-ce livre qui c'est de réception ça va kangela batu na parquet bakangela batu yango si yango te on les a so signé ka bali yo tana bali nga si merci courage aussi à Fanny Massoudi merci aussi à Paul Feke pour la ta montre il y a 48 euros et 48 000 euros 48 000 euros papa Paul Feke pour rêve ba boss tout ya monde nan kilelo na préférence na ngana Feke pour gena za ba nyama mike ozolika la kati ko sa na ba bilo mike ba petit coupe yango ata bombelo te atika laksa na ba sa makeup tala ndo zalaka landisa ngokaka landisa na leta boko sama leta so ayi et mati ngai ça dit que c'est ça na tulako là on se met ma botte là ko kena na leta. C'est bon, merci aussi d'avoir abonné tout. Merci, message d'avoir tout Bino. Vraiment, merci de ce que donc tu vas pas pour la Bino. Na bato ba partager l'émission na biso, na bato bo finga biso, bo continuer na finga et ça biso kawa ou même tout ça comme ça na biso. Courage na ba grande dame nyonso, mi bali bozalaka na vérité. So lingi moi si bolingo za destin. L'amour pour bobala na boko matina ba procès ko ke ba mariage, ko pesa na famille za ma sécurité, ko vendre sa famille ko yebana. Les ara black donc to honorer ba bas na biso. Okosa moi si o moi si na pasi, yeba ke kolela na ye e kangelo banzela. On a bénédiction te Luka olinga moi c'est un mot vrai ou vraiment nous appelle franc non chérie frère oui on dit pas franc frère maloba kitoko frère ouais frère c'est quoi franc congolais non on a Zaïre frère Zaïre Zala frère Zala frère oui et Zala frère donc il y a bolingo faut Zala frère Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.